Aïda oza déjà star na lobaki on na be monsieur belé ba yambaki yamba faut ko yebaka mobali nini oya kotindaka ba photo parce que moi ba mibale belé ba zaneni ba koma ko ba point faible ya basi ba star na eloko wana ayibi so azana mutakala na yo soki lelo sali mabe ya osani a opeli yango donc bande on a biso pa basi boye ba ke bozana na ba carrière belé messieurs c'est respecté et tant yo sala ba émission ozo finga ka Aïda yebaki Aïda za star et bagata ser na nga na mona epe ba vidéo wana tant ba publier kyongo na mona ki ser mo be na poto mingi nga za masa na nga koma tendresse na ka trop pas tendresse to monika vidéo mo ekoti bazo sala analyse pas attentivement na poto tendre o et bagata ba bunina Nicole do et sala nga pasi nga na ba fan ya blague te balinganga omoni mwana na mona za mfuti maponi tala mwana na po ke ne Grèce akosa batu mwana na Gloire obenga tantini nyampula mwana wana asala azutalaka mwana wana akosa batu ke mwana na kufa batu batindele mbongo ngana na batu batindele mbongo na batu nanga ba igeti kamanti petite c'est propre na Canada tinela mwana na mbongo mais tala non imaginer akomi na Grèce concert ya fali tomoni Kenny piana mari Kenny piana loba ne voyage azarane ancien gardien bilima na mabwilu mais tomona Kenny piana na poto quand même abeta moi 10 journées aya chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est la grâce, pardon. Ouais, on a reçu la grâce, pardon, parce qu'il y a 5 batu pardon, te banana donc il y a beaucoup banda. Te ngana ko banda te donc il y a utuna talaga samedi na ebiso ke tozala wana déjà ba opanzama pour l'information ba opanzama tangane do samedi biso tout ba noir et puis na fleur rose et puis mutu tout bouge rouge donc tous les chaînes aucun piana o itinda ba élément o nani boya na bino bo filmer matanga grâce mbisi do samedi biso tout na ba tendresse di binga et puis na ba les combattants de Karine mo continue noir ba blandine mafuta tozawana donc voilà, tu peux solo yo mikolo to komona ekolo na internet tomoni leki na yo Aïda lelo mutakala na ekotamola na internet en tant que grand frère pour aux artistes comédiens na ebike ozalaka lelo yo comme journaliste chroniqueur voulais dire conseil moko pour na Aïda yo kolbani. Ouais, merci beaucoup vraiment pour la question et ça là pas si d'abord Aïda Gladys sa petite sœur nangai na to ko sala émission mo na tendresse di binga yamba nga na chaîne na ou alonu donc tout monde qui ba vidéo et puis Aïda sala ki voice na émission wana pour na type wana Chako mais c'est Chako za na Londres en tout cas ça là nga pasi omoni lelo bato belé bazana poto bato poto bande na biso tokoyaka na émission te poto mankaka bato poto parce que na poto tona ba relation le quoi ba papine qui na porte-monnaie de Dieu tozana bato le quoi ba gravina mawe la 0049 mais frère wana ou bien de wana ou bien master wana na ebisa ke eza bien te parce que eza moi si so bo vivre na e lelo so atindelo ba photo na e eza love na bino ko yope moi si kotinaka ba photo ya mitaka li pa mutu yana zo kene wana na okeno kota bana mibale et puis na ko ipesa pe petite sœur nanga Gladys pe remarque na e na pesa ino faut c'est pas mobali parce que bazalaki na Aïda so landi ba voice wana Aïda lobaki abi ba vivre ki na ye apesa ka ba compte na ye makambo bele tamu ye akomi kolia ba mbongo na ye a comprendre asali ni yango moni alobaki na ba ne ba désabonner na Instagram na ye et puis akomi sa yango sko mutu wana selikaki donc ezala ngo normal eza bolingo mais bande ko na biso papa si Aïda oza déjà star na lobaki on na be monsieur belé ba yambaki yamba faut ko yebaka mobali nini oya kotindaka ba photo parce que moi ba mibale belé bazaneni ba koma ko ba point faible ya basi ba star na eloko wana ayibi so azana mutakala na yo soki lelo sali mabe ya osani a opeli yango donc bande ko na biso pa basi boye ba ke bozana na ba carrière belé ozana kopani na vie ezaka mobala poto te muta obongisa ezana ba mibale misu pe bazane peta musu na braza olinge pe mais azala ka série ezana mobali musu pa zana goma ta musu mobala vino nzambe ya pesa mais bino boyo so ka mobali ya poto abitinda mutakala mbala moko zo panzi makolo skutala so wana esalaki bien te mais tonga na mona ba photo wana na tendresse to sali pe mission mais na mona na photo tonga tindaki na talaki ngo pena bien o ezala ngo Aïda te pona mona ki atinde ba photo moko bo bande te mais Aïda aza muke mais fio moi au senti esala nga bien te mais na pesa pe conseil na ndeko wana soki azo sala bilo wana eza bien te na moni so mission mo ba to tindela nga sali droit de réponse Aïda ka ti pona Chako
asali droit de réponse na poto batini lenge pa bafani ka balinga biso double Rolex tala mutu atindi sur droit de réponse na tindi lenge ngo tendresse messieurs c'est respecté et tant yo sala ba mission ozo finga ka Aïda yeba ke Aïda za star ozo comprendre Aïda pa no sala ba mission et puis biso tozo bande ko Aïda ozo comprendre et ça propreté pour yo pe ndongo zana obe ça fait personnalité na yo donc faut que ozana respect et ça m'embléger les kaki so yo sala ke mabe yé pas sala ko mabe bo ranger bo solo la Aïda sali chemin yo pour sali chemin parce que vie za moulai le conseil nga na peseka ya lelo pe to ko yoka ke na tournage utu koleka tomoni mama top na ibakata nde babundaki nde bakoloba ke bazowela Jorvi mwana na ebité exemple nini ba grande sœur wana ba kopesa ba ko transmettre na ba leki ba ya sima pe conseil ni ko kopesa ba en tant que ndeko na ba mobile parce que ezaka biso ba comédien parce que je fais partie je suis artiste comédien et ça la nga pasi comme na makambo su ndenge koleka yo koloba ni na makambo yo leki. Merci beaucoup na question na otuninga. En tout cas, Sœur Nicole d'abord et Bakata za Sœur Nangai, to banda ne pe tikele kala. Ba se wana be sobe mais biso na tellement mambo ya ba théâtre les moko ezala net ka moi ba leader pe ba comme pe net ko compliqué ya omo na tika na no musala na kenda na presse le lo mambo et simba ba te belé ba ebi double Rolex soit ebi double Rolex na pototé le bata soit ta do ezaka ki jalousie et Bakata Sœur Nangai na mona pe ba vidéo wana temps ba publier kyongo na mona ki Sœur mo be na poto mingi mingi za masa na koma tendresse na ka trop pas tendresse to monika vidéo mo ekoti bazo sala analyse pas attentivement la poto tendre o et Bakata babuni na Nicole et ça lenga pasi comment on appelle Sœur le quoi Nicole Jorvi bano babandi pe lelo musalo bani mais ezana babilo musu photo ba papa chic nga ba to ya manga na émission moko boye na tendresse libinga po biso to loba o eza vérité Jorvi to beng ba benge pas tendresse na direct batuniye makambu ya Bakata na mama top alobi sa makambu ya lokuta eza mamba lokuta na sens ni yemoko mutu balobeli le concernant awanga na obezaka ba base batu bazo créer donc eza propriété bato pe bo sala ba biloko bongo surtout batu ya poto ba fille ya poto ba osala ba analyse ba koma so ba yoki likambu ako vérifier information te un journaliste etango yoki likambu na source il faut benga mutu te ba preuve ezali ya Bakata na Jorvi ba preuve ezali yo la kisa ba preuve on a chaîne na biso pe total ngo esala nga pe bien ou bien na WhatsApp na nga la kisa ba preuve oyo za nango o la kisinga so la kisa prémission so la kisinga pe na sala analyse voilà to koko ba émission na biso ya lelo na bandi na kozonga na mutu na moko yelinga sikawa nde tomonaki Karine Mokonzi akendaki poto akendaki nzela Grèce tomoni pe Gloria Olangi akena même nzela wana na ebité bino poto bana pona ko kende fo kende kanzela wana oyo lelo bat ba ko kufaka na moni pe Gloria Olangi asela bino vidéo à partir kuna alobi wako lo ba wana réaction des années. Ouais, d'abord vraiment moi na Gloria Olangi benga na kombo na mwana te mwana yokana na benga eza benga na bongisa na mwana te moni lelo na vite asa tantina na benga na mwana wana po mwana na mkomuso asala émission alobi ke ye mutafulanga double Rolex abi ya fulanga gas koleka ya ngana na ba fan ya blague tse balinganga omoni mwana na mwana za mvutima poni talaka mwana na po kene Grèce akosa batu mwana wana nani mwana na Gloria obenga tantini nyampula mwana wana asala azutalaka mwana wana akosa batu ke mwana na kufa batu batindele mbongo ngana na batu batindele mbongo na batu nanga ba igeti kamanti petite c'est propre na Canada tinela mwana na mbongo mais tala non imaginer akomi na Grèce concert ya fali tomoni Kenny Piana mari Kenny Piana loba ne voyage azarane ancien gardien bilima na mabouilou mais tomona Kenny Piana na poto quand même abeta moi 10 journées aya quand même Kenny Piana magalo ba ne voyage ça ne berère mais abeti tourner na poto aye ozo comprendre mais neti fille wana tilelo to lo bali solo no lo ba fille na soki Gloria wana akoma service na Grèce pona nini kolanda vie appréciée ndenge Karine Mokonzi akendaka banzela wana tala yaya mutu nyonso abotama mukolo moko te mukolo Blandine Mafuta abotamaka eza mukolo double Rolex abotamaka mukolo Papa Chiki obotamaka eza mukolo ngana abotamaka te donc mutu azana tana ye ya wana lobaka laisser le temps au temps fi wana vi na ye mobimba si tala no ti aza wana na Grèce au voyager ndeni dernièrement aozela bato ya po akende kasi aozela bato ngatu pona ngauta kokepe na bato dindi pe na bato nati mutu lo wa Gloria Olangi wana soko ke bina na bato neti nga bato na sona mata na okete na otika kena na masumu na bi na za libabe na mata bato mona ete me bato ko dindat po nini asala bato mabebele et puis afinga bato trop imaginez fi wana Mark House
akufela mwana ya sala matanga alobaki mwana Makaus balele na cimetière moins cher ya Kitambo. Imaginez ko yesko nzela kende poto tisiko komi na poto. Muto asimbaka la o alobaki ngana leki Karine o ngana mona la o kokene banzela banda po muto azana mbongo so ke ba Grèce e umela ati o komi na Turquie lelo baselo makamba après une semaine ngana na grand frère nanga Tati Bila akena nzela na beta pas même un membre makota Paris donc ela ksaki ane lokote être azozela mutu mo azeli sekuna azozela lokote abwaka ndengunda photo tolo baka na Grèce kasa bwaka ngunda na Grèce obite na Grèce ba mo bwaka ngunda donc abwaka kutaka mboka ko bwaka abwaka ngunda zela ti ba répondre ye akosa ke oyo aza réfugié ti lelo aza donc ela ksadi ke mutema mabe il faut nous comme nous place à ça à salir ba vidéo est-ce que y a des journalistes à ça chroniqueur est-ce que on est déjà ça la sous ba vidéo à ça la sous ba vidéo te pour moi obimati la France pour vendre sa makambo kasi ke meilleur coupe ça la patronate ya ene tinga so na bi ngana double Rolex pona ke ne poto oh na kombo na solo na mbongo na bimisi mbongo na banque solo na ke ne poto na ke ne pena na aéroport andi la foti bien na kei mais tellement la mutuelle na posa na ya poto te na osa na makambo na nga po moi na ville lo bato bele babulaka so mutake poto nda zuivi nzo ne poto pesa pasi poto donc poto za donc tant ok na poto il faut yeba ke ok na mboka mopaya ndongo lobika na ba no Karine Mokonzi na bino mofinga mais le to moni Karine Mokonzi na poto yebisanga oche via Karine oche via Grace Mbisi na poto na ministre Karine leki Grace Mbisi ti musika poto mona ba konzi akota bakisi nani akota bakisi te ba yo ndenge batala ko yo pokota bakisi chaîne ne batala ngo tolo bakisi yo pokota bakisi non Karine Mokonzi akota bakisi te Karine Mokonzi ne ba soutenir eza ba maman autorité eza ba o ba benga ba chinois azandi siko na ba ser balingaka ye au moins lelo na monde na biso ndenge boso za fan au moins na biso lo ba double ko to ba teti poni pona na bato ba soutenanga na ko vanda bona bengi ve Willy Mushena wa soutenanga na vandi bona bengi Junior Kabananga na vandi bona bengi tamsu mama na nani mama Florence neki na mama na exaucé na Lyon na bengi Mimi Menga mama solution parce que toza na ba base na ko atana 50 personnes na poto so ba telinga ba 100 moi te maman na zu 5 na zu pe maman na zu maman tamsu $500 bien na zu tamsu $5,000 so yebisa mutabo na za mukunya na yo pourquoi parce que bango ba gloire lang yebisa gloire yang zanga na kin asal na ba chaîne ba être sur ta chaîne ba komi gloire lang TV na problème na gloire lang eza na problème te za ko photo speaker ba tu ba comprendre po bango ba fingaka ngana finga te meno zo speaker est ngana yebo na finga imbécile la gloire na speaker po batu baloba ke ba biso to finga te meto lo ba vérité donc tellement bazai trop pressé na vie bazai ka mutema mabe yango faut ba souffrir na sens wana ndeno. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission, mot de la fin concernant cette émission et puis mabanga ndengzala kaka. Merci beaucoup na ba fan tout bolandi biso ba chinois en tout cas maman autorité maman Kabibi Mwamba en tout cas tendresse alors que les combattants de Karine Mokonzi yangwana de to sala on encore parce que tout là que ça ba petit misu to saina bango ke ba na succès ya on to sala les combattants de la presse étant que président et les combattants de la presse et puis tendresse as fondatrice donc pour l'information donc à la minute le 17 et le 18 le 19 tu as voyagé déjà on a déjà dans Brazzaville grâce il y avait Nabiso Willy Musheni code mondial et puis président de 15 au 15 suivi mon vieux grand prêtre des prêtres de 15 donc nous signé contrat t'as double Rolex donc nous signé contrat ya chaîne na Brazza ba relation entre ça grâce ya Karine Mokonzi donc ce que yebisa muta bona olingete ndene ozomo do ela déjà que toza likolo et puis bokomona ba vidéo to rosala ti to okende to longwana to robeta so tour na Pontinois donc grâce ka ya musana ngande mutu ezo memanga lelo na sala maram nanga bo s'abonner ebele na chaîne oyo papi ne ki na porte-monnaie de Dieu grâce paka balobi moi si azanga mukuwa banini babi première dame na peso mbote puis il get kamandi petite sœur propre na Canada babi yonde makambu il get kamandi puissance petite sœur propre na bosanité balobi Valérie Pafou va garçon donc na Angleterre wana l'homme idéal et puis le numéro ya contact à double Rolex c'est ça plus 243 ya Willy Musheni 89 680 67 62 na bande plus 243 89 680 67 62 Blandine Mafuta pembeti na kati na PCP mote ser na nga no senti que puissance muto aza na succès mikolo yo muto zo finga ba bikeba keba na finga yo soko fingi na finga yo you madiale va dormir dans la chambre.
Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. On arrive à la fin de cette émission. Merci à Fabien Pouilly pour la réalisation de cette émission. Merci à tout le monde qui aime bien chez Bissot Télévision. Beau s'abonner belé parce que Awa m'a bien Zoya. Merci à Gladys Gladys Ndoka Muntamba, je te salue. Merci à Leader Muntamba, merci à Lydie Muntamba, ma femme, merci à mes enfants, merci à tout le monde qui aime bien cette émission chez Bissot. S'il vous plaît, Nabosani, Serroso Nabosani, Babi Rita Lomama en France. Babi Rita Lomama en France, Babi Okabarate. Ok, Rita Lomama. Babi Okabarate, mais ngana ebi ke Rita Lomama Kaba. Rita Lomama en France, Baka Talibanga Langate, Rita Lomama en France. Donc, des fois, tu sais, Banini, donc, Babi Okabarate. Et puis, Naomi la perle noire, la française Zouana Banini en France, Babi Binonde Abisso, Balobi, les combattantes de Karine Mokonzi, Takos. Voilà, mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Merci à Fabien Pouilly. Bye.